Oui, bambote na biso, wabino aye la reine Nzinga, mwasi makasi mulie Vencedora, mwasi oyo alongaka bitumba. Lelo la reine aye lisusu liboso na biso, la reine de lo aye po ete solola, bino mo boyebi ke la reine ayaka pamba te, soki la reine aye seki likambo ezali. La reine ayaka pamba te. Na tango na yebi ke ba papa na biso na kati ya ndako, pa bozali, boza deja ya bilonge, bokangi deja kanda, bokangi deja la reine kanda, po ete bino bolobaka ke la reine yo bongo na biso. Oui, lelo na yeli su bino ba papa, mais na yeli bino na ndenge ya mabete, na yeli bino na ndenge ya malamu ba papa nanga. Bon, eza na solo moko euti kosala ngai pasi, euti kosala ma penza na misu na ngai, likambo nga mona sili komona epesi penda pasi makasi. Na kutana na ndeko na biso moko, bon na kotanga kombo na yete, lobi na bimaki na kutana na ye na nzela. Bon, kokutana tokutana na ye, na mekaki kosolola na ye, na tuni ye mwasi na ye po na ye bagi mwasi na ye, na tuni mwasi na ye. Ayebisinga ke mwasi na ye bakabwana deja kala. Siko eloko ni la reine na ye po ete asola na biso. Donc na yoki pasi. Ba mama bolimbisanga tango nyonso nga nazala kote na bino po ete na yoka pasi pona ba mama. Na mona ki ba mama basufraka, ba mama pena boeme. Na yeko comprendre ke na mukili oyo toza katikati 50-50. Donc a partir ya lobi lisolo oyo nga na yoka ki oyo pena mobali wana betilaki ngai esala nga pasi na yeko mona ke te toza 50-50. Tango tozoloba tolobila kaka bien ba mama te, biso pe ba mama pe tozosala makambo ke ezosepesa pe ba papa te. Omona mukili oyo mutu na mutu aza na histoire na ye. Yo kozala na histoire na yo esalaka yo pasi, soko betelengo mutu lisolo ke tala histoire na ngeza boye. Batu pe bakoyokela yo pe mawa. Mutu mususu pe aza pe na histoire na ye. Yango nde toza boye, ba papa baza na ba histoire na bango, biso pe ba mama toza na ba histoire na biso. Siko pona yango sikoyo tango mutu abeteli yo lisolo na ye, ezate ke ozwa lisolo wana pe no mona ke yende mutana pasi koleka batu nyonso ya mukili. Non, yango na eloko la reine pe na ye awo liboso na biso alobi ke non, trop c'est trop. Nga na kanisaki likambo ezotambula boye nzoka eza pe boye. Omoni pe nazwa ntango nyonso na baki nazwa pe chance ya kosola na ba papa. Yango pe omona nga ntango nayaka liboso awa na lobela pe mingi mpona ba papa na ndenge ya mabete po eteka na babongisa kaka ya po ba papa bazala malamu mingi. Po bango papa po baza bato mabete, mibali baza pe na mabete. Mais na ya kaka pona zongisa bango po ete na poto oyo kovanda kaka via yo moko po bino boyebi kala poto. Mwasi na mobali so bakabwani bana bakenda mingi pa mama. Siko kovanda kaka bino mona bandako yango la reine tango nyonso asalaka boye po ete azongisa bino na nzela. Siko likambo oyo uti kokoya lobi la reine alobi non donc esalinga penza pasi na kokai kolala bien te. Boyoka lisolo eza ndenge nini? Eza na mwa mobali moko boye azaka pe na mboka na biso awa tozali Berlin. Donc abengisa mwasi na ye na Afrique. Kobengisa mwasi na ye na Afrique, ngai pe nakutana na mwasi na ye na solo pe na mwasi na ye na pese pe ba conseil ndenge pe ezalaka concernant poto oyo ndenge ezalaka. Mwasi abandaki kovanda na ye na centre na mwana ye pe ya moke abotelaki ayaka na zemi ti aye kobota na poto aboteli kaka pe na centre wana. Kobota abotelaka kuna ngai pe mbala misusu pe na bandaki pe kozala pe bon nakoba vérité na ndako kenanga otala ye te. Po toyebani na mwana mwasi yango te, mobali pe toyebani bien penza te, mais totaka toza biso na biso topesa na bambote. Tango pe na mwana mwasi na ye na mwana bango na bandai pe kopesa bango mamboto mwa pe na sakanti mwana bango. Siko lisolo eza ndenge nini? Tango nakutani na ye garçon na soyo na ye na tuni ndenge nini mwasi na yo, ayebisanga ke mwasi na ye bazalaka lisusu te, mwasi na ye tango azwi kaka mokanda, abotini kaka bana mibale, a changer comportement, alongwana pe awa akoma na ye pe na France. Oyebi ke esala nga pasi tango nayokaki bongo. Esala nga pasi. Bon, naboye kokota ba detail na tuna ye ke eloko nini elekeli bino na boyi. Nga alobai kaka pona nini esalami boye. Alobi nasala boni. Ayaki kaka po azwa mokanda na ye po akende na ye. Nga abi eza pasi eske okoki kolanda ye te pa ya kenda. Alobi mwana landa ye eza te, ye moko ntango akendaka atikila nga mokanda na mesa ke koluka ngai te, partout nakei kolukala yo ngai te. Na vanye deja 2 ans ngai moko ndenge ozomona nga boye, mais naza pe na bato mosusu pe kuna na France bayebisanga ke mwasi na ngai oyo nazalaka na ye ex na nga akoma na ye kuna. Bon nayoka deja sango ke akoma kuna, choix eza te tika kende ndenge amoni ke ngai nazala nga oyo nasala pa na ye eza nango pamba tika ya kende.
donc esala inga pasi na boye pena kotuna ye na kotela ba détail bowela nini boye na boya ki pomoni mabala eza na bandenge ebele na libala mutu nyonso alingaka kaka azwa kaka raison mutu nyonso alingaka kaka raison mutu alingaka tort na libala aza te okotuna oyo ngai naza na raison okotuna koto ngai naza na raison yango na boye nanga kotuna ye esala inga kaka pasi napesaki kaka conseil comme tel la reine Nzinga azalaka kota ba conseil napesaki kaka conseil ti akei siko eloko nini etungisi ngai eloko etungisi ngai eza boye omoi ntango mwana mobali anaoketala mwana mwasi na centre nanakutana ye anaoketala mwana mwasi wana omwasi oyo aketala ye abimisi ye libanda naomona mpe ake mwana moko azwi atomboli so naleki naopesa bango kaka mbote omoni mpo ezalaki baklase yango ndenge ezalelaki na ngambo mosusu batikaka kaka baklasi ngai banaokezwa omona kezwa sikoyo mwana so nazwi ye namona na nzela wana omona mpe naleki kaka nzela na bango wana ebona osala nga mpasi mosusu mpe na ye natelemi mpe nakomi mpe kosolisa bango donc mo mpo mwa mobali azongi mwasi atikali na centre donc mobali anaoketala mwasi na ye mingi biso bamama mponi tozalaka boye tokomaka kokosaka bapapa baduka baza mabe bapapa baza mabe bapapa mitema mabe bapapa boye me biso moko mpe toza bien te mobali alongoli yo mpena na afriki amemi yo na poto abotisi yo mpe mwana bana kutu bana mibale mpo bakoma na bango mibale mama osilika ntango ozwi mokanda otika mobali wana mama oyebi oyo tozosala toyebake tokofuta yango anta lelo te okanisi ke ndenge ozwi mokanda okimi na yo na mboka mosusu kuna oke France ke kuna so obala te kuna mpe soko okeye okobala ti mama siko soko kuna okeye obali siko mobali soko akomi konyokola yo oya oregete lisusu oyo otiki ya na Allemagne donc epesi ngai mpasi na kati na motema nayebi bato wana nayebi famille wana nayebi bango très bien mwasi ayaki mpena mosantu ozomona pena moninga no mwasi ozosoa na ye oyebi ake mobali oyo akozala desite akozala pena bien mwasi moko malamu mpenza nzoka bandeki kobomba makambo na motema azobazelaka so nazwi mokanda na kokima yo bamama mpo na nini yango tozomona bamibali lelo basusu bakomi kokweya bapredio azwi kaka na likolo wana kaka mibambi nde na se c'est trop mibali bakomi okufa mingi tozoba kaka ke bazokufa mingi mpo bango baza bato mabe mibali mabe eleka bango baza makambo mabe mibali yango bazokufa non kote mosusu soko otali mpe bien eza biso mobali azalaka na ye faible mobali soki ke probleme eza na ndako soki mpena kosoyeli mpena mobali bamikitisaka na bango mibali nde omona na bango bongo soko mpena osoyeli na mobali mibali bamikitisaka babombaka na bango kanda te oyo mpena ngai mo la reine nayebi yango mibali babombaka kanda te soko omoni mobali abombaka kanda milai seke mobali analingana na yo te mobali soko osololi na ye soki problème bokobongisana bino biso basi nde biso basi nakotiaka biso mpona koki kolongola nga te so nalongoli ngai ekokomake la reine yo ozolongola kaka yo la reine boye nakotiaka biso basi tobombaka mingi bakanda biso basi tolingi kolala na bakanda biso basi tolingi bakanda moko ya milai me mibali bazalaka mwana bakanda milai wana te mobali soki problème osololi na ye bokobongisana bino mpe mbala moko mama bamama na ngai donc esali nga mpasi ntango nayokai lisolo wana nayokai mpena douleur ngai abi te nalobili mpe bapapa tro biso mpe toza mabe seke biso mpe tozosala mabe mibali lelo bakomi okweya wana bakomi okweya na betage abongo mona 4e étage 8e étage akwei siko elingi koloba nini seke bakomi obaye biso bamoni ke mabe eleki mingi bakomi obaye na bango biso bamama tosalaka boye te mobali soki abengisi yo azwi yo alongoli yo na afrike amemi yo na poto mama lobake mobali anazala mabe makambo moko azonyokola yo okoki soki kosiporte te olobi mpe ake te nga ana boyi nanga kokufa bokabwani bien bino mibale boyokani na bino te bon boyebi ke ekosimba te tokabwana wana ndenge mosusu me akozwa mpena moninga okimi otikali kokoma mpena mokanda ke koluka ngai te oyoki koluka ngai te moto abengisi yo na poto abwakisi yo azoketala yo mpe na centre abotisi yo mpe kaka mwana oboteli kaka wana na centre mama asali makambo nyonso mpe azwi yo bokomi ovanda esika moko lelo akomi mabe omonaki ye kitoko lelo siko akomi mabe bon mama pai okei na France donc kuna kobala na yo te zala na yo kaka vi ya bongo osalaka baloyenge na yo ndenge kaka ezalaka wana nde malamu mingi me soki kaka obali omoni mobali wana soki abimisi bamaloba na monoko na ye mama pai ozali kozala nyonso na kimia te mobali wana soki abimisi kaka maloba lobi
okozana yo na kimia te mama na ngai. Donc eza passe epesi ngai passe na mawa. Esali nga penza passe makasi nde bozomona nga boye. Ngai la reine azala so nazo beta lisolo ya passe na kota na passe. Pote nazo donc passe wana o garçon na monaka azokene musala. Azokene tala mwasi na ye na mwana mikolo nyonso. À part samedi dimanche bana batanga te. Ngami de lundi vendredi. Okomona kaka yesika wana. Mais papa nga banayi kosala. Ayebisi nga mama na banayi kosala nyonso na banayi kosala. Na sali nyonso na bengisi mwasi na ngai ndenge na omona biso wana. Mwasi na ngai yakisika nazosala nyonso po makambo na biso esimba tokoma esika moko. Siko omoni lelo siko merci apesi nga. Na ningisa ye mutu. Na pesi ka conseil na lekali na nga po makambo bongo ya otuna lisusu etumbuli bapota mutu. Ye moko sa message ndaye déjà. Et retumbula so bapota mutu wana eza kitoko te. Lika bongo soko moni muta expliquer lika mabongo. Pesa conseil leka pa okende ka kobondela Nzambe. Kende ka kobondela Nzambe, Nzambe apesa ye kimia. Yonga ba mama na ngai totika na ba caractère oya mabe o pe tozana ngo. Totika na ba caractère oya mabe tozana ngo. Tango moni peke mobala sali pe loko moko malamu pona yo. Eza pe na basi mingi pe na poto. Mibali babala bango te. Ba misusu yo pe na mobali abali yo. Asali yo mariage. Mata kutu mariage te me mobali honoré donc apesi yo pe na valeur na miso ba camarade na yo. Na misu ya bato. Me kaka ye wana mibali ya bonka pe biso basi to balukila na biso ka bango. Biso basi to balukila ka biso mibali ya bongo. Eza malamu te ba mama, eza malamu te. Yango pena la reine Nzinga ye po ete aso na ba mama, ba o makambo biso tozo sala, to doser, to tika. To tika po mibali pe ba koma mibange, mibali bazo kufa mingi. Bazo kufa mingi po baza mango ba kama bete. Mibali ya mabe baza ya bien pe baza. Basi ya bien baza ya mabe pe baza. Na mukile eza na nka 50-50. Ya na mukile eza ka 50-50. La reine tanga yoka lisolo oya le bibi yake non. Ba mama na otia bino sous 100% te. Bozaka mingi 90% par la reine. Boza sous 90% te. Tiko komi 50-50. Opesi toli koto opesi toli koto. Bo to changer biso nyonso. Bo eza pe na bato ebele obalandaka la reine Nzinga. Eza pe na bato ba ker de laranga. Bo ker de laranga ke eza pe bien. Po bozwa pe ba implice esa la pe bino bien po pe bo changer. E kozala malamu mingi. Yango na kaka onga na memela ki bino po iso sala pasi. Eloba nango mama HM, collègue na ngai. Alobi pona nini soki mama akufi na poto o mobali abomi ye, asali boye. Tala ndenge internet etondaka. Ba bomi mwasi kingandi, ba sali boye. Mwasi kingandi akufi pona mobali, akeki mubwaka pona mobali. Mais soki kaka mobali akwene na près ye moko kaka akufi, amibwaki na ye, bia mwasi abomi ye. Tolobela ngo te pona nini? Est-ce que mibali baza bato te? Eloba na mama HM. Elobele ya mboka. Eloba na mama HM. Est-ce que biso toza bato mibali baza bato te? Kaka biso ka tozaka bato, kaka biso ka tozaka bato. Mais tout bon ça peut ba comportement na biso. Tolobela ka pe soki papa pe bazokufa mingi, mikolo papa pe bazokufa mingi. To bana pe kolobela yango, ekozala pe malamu mingi. To bana pe kolobela yango baza ba papa. Lelo pe soki biso toza boye pe toza obimi pe na miso bazo peso valeur eza pe grâce na bango so pe lelo tokoma pe na bapoto oyo eza pe pona bango anta kutu likambo ngo eza ndenge nini ata kutu ba divorce yango soki ya ndenge nini ata kutu nini mais muto oboti na ye fo zwa ye valeur respecter ye kolobela ye mabe te oyo abotisi yo bana na ezala mwasi to ya mobali kolobela ye mwasi na yo mabe te na miso ya bato kolobela pe mobali no mabe te na miso ya bato po yenda pesi yo valeur wana pesi yo bana wana bon yango nazalaki nango mpona loba eza ebele ya koloba mais la reine alobaka na ye mingi te mokeka oyo ye alobaka etiaka mpe ba implice kati na biso na bandi bolanda video oyo bolanda yango mpe na bokebi nyonso bolandi yango soki okomprendre bien te makambo la reine alobi orepete yango lisusu okoya kokomprendre nini oyo la reine alobi na kati wana mpona lelo nasuki nanga boye nazopesa ye moko Alpha Mies na Bordeaux bambote ebele yo nde oza pembe na la reine Nzinga tika ete Nzambe azala na biso musala oyo ekende liboso
Mpe na kopesa lisusu bambote na bao nyonso balingaka nga nazotinda lisusu mbote epai lisusu ya noko na nga Dora da Gama Mr Google na Canada bambote na yo mingi epai ozali noko na nga nzambe apambola yo merci na baconseil. Mpe na kopesa lisusu Nicoleta Mapasa na kati ya Berlin bambote na yo ya mingi epai ozali. Mpe nazopesa bato nyonso oyo baza na mboka na Berlin la reine aza mpo na bino soki boza na likambo bolingi bapiblisité oyo nini la reine aza mpo na bino boye epai ya la reine akosala bino bapiblisité mpe ya kitoko mpe ya soin na yango mpe bokosepela. Bon biso toyambaka motu nyonso, la reine ayambaka bapaster, la reine ayambaka bamusicien, la reine ayambaka motu nyonso, la reine aza mpo na motu nyonso. Mutu nyonso oyo azovivre na mokili oyo aza motu. La reine akipaka teke oh musicien mpona nyoke yamba ye na site na yo bao baza bata bakisi baa basata non biso toza na mokili oh boye ngai yambaka motu nyonso oyo nyonso asepeli ke asala émission na la reine Nzinga naza awa mpona bino. Ok mpona lelo nasuki boye babizu ebele mpe bafanatiki na nga nyonso partout mpe bozali bozwa mbote na nga malamu babishao